Killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Qu'est-ce que rouge zana pour d'abord à la vert. On va diminuer ça. Ah oui, après. Ah oui, ah quand même tu veux. Ah oui. Il y a bibi quoi? Maman. On va diminuer ça. Abimi. L'équipe vert, wana. D'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Kimwenza badinde Kimwenza maede bo de tilibanda bajia wakimi kaburi jana tabana soda nande wotana za amani okaita mai ya yo okaita mai yo baba mai kaze kende ndako elimwe na mai ça bon tu que bon on rejoint ceux qui désert du temps awa tovanda kimia te ero kaka cortège boye sur les kasi tobuki ma injili wana o ngai te mbula la cortège olia mbonga mboka boli obongisa mboka te boye sur les ka tobuki ma injili wana mikolo pas de voyage mikolo mta voyage te changu totikali boye na aéroport na biso ville la bino be doyebe shute botika la ville la bino doyali shu la ville la bino te to kaboli ma injili wana to tikali boye igolo pas de voyage muta voyage za shute biso tout de tika la a soba ya kuta biso nyonso oyoka na sango moli di sasa dimanche 6 yango somo
mobilisation à dimanche na Tongo. Dimanche 6 avril na Tongo. Niveau à Chekina. Boye komata poma ya ndidi ezali boye banda butu tina tonga ezoleka na boulevard biso monene na Kinshasa ndema oyo eyeleka tala mituka na mapango bato politicien banyo kwa bagate somme de biso politicien zonyo kwa bazala lukuta ngana bi ba politicien banyo kwa bagate bazala vie ya bien bazala ba policier bazala basi na bango bazala malamu même ba sous maman na bango banyo kwa bagate bango nyos bazala prise en charge même ba famille ba sous maman ils sont en bonne santé bango baliaka bien ba yebi passion ngana tozana ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango bazala ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct baliaka bien ils mangent comme ils veulent baso baka chemise asika basilisi babwa ki bazu mususu baza na ville kwa ngana yote ba voyager kana pouvoir ya penser soka lobi na France akei lobi na ko ba États-Unis bakei baza na pouvoir am de l'autre bato ba voyager bakei na Libanda bato bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a été changé mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu bino boye bisangai Kabila na gestion nae na Tshisekedi na gestion nae banani ne miibi ya malamu to ça la question pour un champion to lugana na opesa réponse
kokanga moyibi eza malamu mais mbano moyibi eza nini po bato bakomi sikoyo na lokumu ya moto akoko yiba na mbongo akene na prison ayebi ke so na beti na 10 millions na vai na nga na kati na kosomba local ba tchelinga climatiser na ko vivre lokwa na zaki libanda na négocier na directeur à prison tout ça na biso à l'aise na ba petit na kondima na vanda pendant 4 ans 5 ans jour na kobima na koya na 10 millions pe akokoma na 50 parce que ba kosala jeune na magistrat ba yebi ndenge nini ba koyokana zo ba tomate sangisa ngona mai sanzaka na tongo na okotsa petit mo na téléphone bando filmer ndenge zo cha ba mona kozo sanza bakila chaka musu côté asima ba mona ko bimisi bakila na ndenga se et puis ba koluka liberté provisoire mutu akokende bato ya liberté provisoire bazonga na kachote lolenge ya kobangisa bato na misolo ya l'état eza kokanga bango il faut bato babanda kobanga ke so na simbi eloko vina ngai baby non pas que biloko nyonso ekei bakangi na mwasi na bana na suki mais bato bakobanga te mbano ezali te baokanga bato pe mbongo ezozonga te kokanga ya ba 2 jours na ba une semaine ya ba 1 mois ezosimba te surtout que so bakoti na hôpital babelaka mingi ba fièvre moko lampadérique avec dû au microbe moko ba fièvre foragère dû au microbe lampadérique yango nde malade bango babelaka principalement et puis ba traiter yango na Kinshasa te foka libanda à quand la fin de cette mélodie mokonzi ya mboka alobi biso tosali ba analyse quand ya moya ya Kabila ba réagir quand ya Katumbi ba réagir quand ya Fayulu ba réagir li pesa la kombi nzele zap avion ye wapi donc tozo discuter mais rien ne change loi ya Lavoisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est la même vie ils sont ministres tous les jours ils sortent tous les jours ils sont honorés tous les jours ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaka, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi. Et là, combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique?